Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, 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 bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Beaucoup t'en as tout solo là, beaucoup t'as la grande famille. Bah bonjour, bah bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ngamono na seki et Luka. Beaucoup t'as boto solo là, la grande famille. Shalom, shalom, shalom. Bampoïchou, shalom. Bampo, famille Libota. Bonjour, bonsoir. Le péchalo vert. J'espère que nous vous allez bien. Elle est là, mon pécha. Hein, toujours. Pour soutenir Master Nae, Sœur Nae, Petite Sœur Nae. Bokota na loba. Bokota. Famille Libota, Bokota. Est-ce que vous vous abonnez déjà? Vous vous abonnez la chaîne Nabiswami Balekuna. Vous vous abonnez ko bandeko esa biso bien. Vous vous abonnez ko hein, même pas 500 abonnés. Tout ça là on a 200. Vous vous abonnez ko et ça bien ma casse. Vous soutenir ko. Allez vous abonner na Mpoïchou, chez Mpoïchou TV et ça la bien. Merci na bande nyonso, merci pour la considération, merci pour na ba message, ba appel na bino na ba toujours que non sans bino mobulu trop ceux qui to fongoli bon to fongoli te chaîne on a ezalaka déjà, c'est juste to lingi kaka to booster yango. Nzamba lobi mi batela. Comme ça, on a pu battre yo. Alors, te prévenir kaka, te prévenir parce que biso toza batu oyo to si to pesi position na biso. Alors position na biso pe to pesi za na ndenge moko pe ya mabete, on est là pour na Poutine même mokili ezana injustice. Bat balingi ka bazala na bango se oza mutu ya belvi bayini yo mawa so olingi mupesha bayini yo bino bongo bo emena nto solo la grande famille likambo eza likambo ya Belvi TV Award mais tozangisa kobeta CTT événement ezaka moko Award Belvi TV Award elikaki lobby soirée gala et les 4 lobby les deux oui ça qui vraiment kitoko makasi. Alors événement ya munene autozo zila ya munene na para Belvi TV production et le 29 mars, c'est-à-dire 7e anniversaire ya Belvi TV production et vers jour moins 26 quoi. Les autres, les 3. Alors, babon début à semaine, le lundi, babon début à semaine, le 3 mars, babon début à mois et à mars. Voilà, beaucoup d'abo aimé vous partager. Félicitations les sous la famille les bots à TikTok. Na bolingo o bolakisi ipa ya Poutine, bolakisi na Belvi télévision, bolakisi na ba fan, bolakisi na ba comédien na biso. Vraiment, vous avez épaté la communauté, hein. Vous avez vraiment épaté la communauté et c'est le comment ou communauté ou encore monde ya art il faut écopier à tout chama ina mon côté sûrement tout chama ina mon côté famille libota ya TikTok bufungoli nzela mais toyebi ke no ba mawelisa baza awa au mona lobi bakolinga basalango mais bakolinga baza ba mibimisa ki non soit disant bango nde ba number 1 bango nde ba bimisa ki idée toza na bino mayele awawa ngoto bobo Karine Mokonzi oyo ndoki abi bangoto bobo bandeko. Alors c'est quelque chose à copier dans le monde art, il y a art franchement
famille Libota TikTok, je crois na Rosana Bango live, lobiza mardi, delo na Ozalate, lobiza mardi. Si tout va bien, Tokyo Zala live na famille Libota na YouTube lobby pour tout partager tout ça la commentaire sur événement ou la soirée gala ou Isaki lobby na ipen. Voilà, beaucoup de tout dans maman bébé c'est nini lisusu événement zaka moko nano ya le 29 Tolanda. Belvit TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et vous allez showbiz le 29 mars. Bartiste batanenge na ndenge. Yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belvit TV o ezali cadeau signé Bellard Production andimi offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvit Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa Bino. Yo Mutotuni ngai droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, yo Mutolingo habillé, benga na ba numéro Oyo, Okozala Mobimba. Yo Mutoyebe nanu, Carrefour Pe Temple ya Bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo Toyaka pamba te pona bela Belvit Kandi la patrona Toyaka pamba te Mama Zokoma silence Azokoma Bellard Production Afula Talate Afula Talate Belvit Kandi Afula Talate Nabomi Mutu La poutine de l'écriture congolaise Bella silence Mama Belvit Azokoma Bella Nabomi Mutu Pona Belvit Kandi Poma Mutu Maria Longondo Nabomi Mutu Maria Longondo Kata 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 Kuna buzobe le gagate Na famille bota buzoba Yaya ele gagate Marie-Jeanne Bololé Nzoto misuni Benga mama Allo Bella La poutine Body basango Ya le 29 Egoïnda mama Nabomi Mutu Pona Belvit Kandi Yo Le voilà comme ça Teta Oeza deep in a charge Bazoka yo Nayoka sango Bella Belvit Kandi La patron Nayoka sango Nayoka sango Buzo bele kakate bo mona ki pe na soirée gala boyoka ki bitumba na soirée gala ya lobi boyo sanga so boyoka ki bitumba kuna buzo bele kakate kuna buzo bele kakate soirée gala perfect respect mutu nyonso donc yo moko zokota kaka na salle yo moko mipesi respect bandeko boye baka place boye baka choix au bosala kana ba vie franchement et contaka boka ki bitumba te bona ki buzoba ezalaki te alors événement zaka moko ya le 29 la grande famille toujours invité bino toujours senga na bino pardon famille Libota o ezali loko na biso alors ba invité auto benga il faut bakuta na biso famille Libota déjà mobondo place wana c'est-à-dire on a le ba mobondo biso famille Libota nde to tondisa na place wana bango ba ye donc bango ba yande ko ya ko compléter
Vous comprenez la famille Libota. Mais au bakoya bakoya juste pour compléter. Bino boye, biso toye déjà to tondi bango baye ba compléter kaka. Oso sombi bio, oso sali réservation na yo, oso sombi li bandeko na yo, oso sombi li ba ofele mi bale misatu. Mama bébé sazo senga yo susu na bolingo nzambe. Soki nzamba pamboli yo, bakisa ta des orphelins de sous, des veuves, des handicapés. Luka ka na quartier na yo ba petit o sepela kana bango bana mike bana o sepela kana bango na okotiso na nani na événement ya nani ya 7e anniversaire et ça bien na quartier na o somela ta 2-3 personnes et ça bien yango na lobi ke non événement wana ba invité baza pona nga ba invité wana ko ba koyaka juste ka ko compléter muke po biso toza déjà mobondo wana souci o nga nazanango famille Libota nazolinga na transmettre yango epa na bino pe bozala nango ya koloba ke no bord wana il faut tonda na minute, c'est-à-dire que non 2-3 invités bakoya juste ka ko compléter pour ba okuta déjà biso mobondo. Bon comprendre le ko na loba. Allez-y comprendre, voilà. Merci tout kanina nos parenthèses ya lisolo na biso ya likambo na biso ya promotion parce que la promotion ne tombera jamais parce que jour J-26 ça. Et les autres, tous les 3 totiques na 26 jours, c'est-à-dire les 26 jours à Nisa Lobby. La grande famille, s'il vous plaît, na bolingo nzambe, vous ça la réservation. Vous ça la réservation et que ça la vraiment bien makasimi. Voilà. Bon, tout dans la maman bébé, c'est problème ni sous na Gatsby, to moni ici le péchanga Black Line mo butu. Bandeko na vandi na moni vidéo moko boye bozela bota la vidéo oyo et puis na ozongela bino bokende te bandeko bota la vidéo et puis bota la botika ka ba publicité s'il vous plaît nde moi kaka koka ya muke bosombela ka mama BBC soki botiki kaka vidéo wana publicité wana nde kaka ken ya muke wana ya fanta bosombela ka mama BBC. Alors je suis avec ma grande sœur. Je suis avec mon petit frère. Ma grande sœur, Ursule Péchara Black Life. C'est l'ami de mon petit frère. Oui, l'ami de Scotty. Scotty Mikobi. Moi, je suis Babiso. Camarade Naï. Ah là là. Donc, mon anda. Ah là là. Allez. Bandeko bomoni vidéo wana Ursule Péchanga na Gatsby. Je crois na ba événement na ba émission nga ebele na loba wana lobi ke non bomoni Gatsby wana Gatsby aza mwana ndaku et pas ba Ursule. Je crois na ba émission na nga ba o bazala ka balanda ka vraiment maman BBC à la loupe. Ba ko ba maman BBC oloba yango. Gatsby aza camarade penza ya leki ya Ursule. Mwana na bango ya suka. Leki na bango ya suka pardon. Gatsby aza leki na donc camarade na ye ya kati. Mais bomona quitté boye ba quitté. Na oyebisa bino pourquoi na saleli moi vidéo wana émission na che Gatsby wana na che Ursule Péchanga wana na che pe Poutine wana. Je voulais juste ou encore je vais juste couper sa leçon moko boye ou encore ko interpeller mokili parce que au moni batu ba comprendre raté. Batu ba yaka ko bimisa batu mususu mabe kolatisa batu mususu mabe bango babima bato malamu. Parce que sur les réseaux sociaux toyebi ke non Mobutu ou encore nani Belleville apekisaka batu apekisaka ba artiste Belleville boye Belleville alingaka batu boye te Belleville boye akabola batu mutu abebisi théâtre eza Belleville biso nyonso toyebi eloko wana ke non Belleville nda bebisa théâtre Belleville akabola ba comédien Belleville boye. Je vais juste interpeller aux gens na moi vidéo oyo ça dit beaucoup. Tomonaka Gatsby na minute toyebi ke no Gatsby aza susu pembeni ya SBT. Alors, se fait-il que non le fait que no Gatsby aza susu na SBT et sali que no Gatsby a commis indépendant. Na sima kozala indépendant, nous avons vite compris que non Gatsby a commis kokanga ba vidéo, a commis kozwa ba photo, a commis kozala na ba milieu moko boye oyo lorsqu'azaki pembeni ya SB abana ko salela yango te. Non, ça la analyse, hein? Non, ça vraiment analyse. En même temps, les émissions. Nous avons interpellé, hein? Nous avons interpellé.
Na ko interpeller wana. Comme ça, vous allez vite comprendre que non, nani a BBC théâtre, ou encore nani a zo BBC théâtre, ou encore nani a kabola kaba comédien. Alors, vous allez vite comprendre que non, lorsque Gatsby azalaki na SB, Gatsby azalaki na ba limite ya place à Koniata. Gatsby azalaki na limite ya banani ya kokanga na bango photo. Gatsby azalaki na limite nani ya kosolola na bango. Gatsby azalaki na ba limite belé, c'est-à-dire que non, il n'était pas de azaki indépendant et azaki dépendant, c'est-à-dire que non abane ko dépendre na SB. Mais depuis que non Gatsby a comme indépendant, tout le monde ba vidéo ebelé o il a kisi que non Gatsby a commis indépendant. La grande famille bo aimer bo partager nan. S'il vous plaît, bo aimer nos vidéos bo partager. Na bolingo nzambi bo aimer bo partager. Comme ça, on a continué à faire la poké, à faire ma bébé solo, bien solo. Vous aimez vous partager. On a fait la vérité. On a la vérité. Et ça, le pasteur, il soit cher à Otea. À Otea. Tant que le pasteur baté à Kasango Malam. Et ça, le coup, on a maman BBC. Na kalanga côté à Sango Malam. Dans le sens que non, on a fait na finga kate, na la vérité. Parce que ba pasteur ba ka ko dévoiler œuvre ya diable. Ce qu'on ngai pe na oya na ngambu na ngana zo ko la kisabino ke non. Bino tango boya ka ko loba ke non mutu tenda BBC théâtre, mutu tela kabuli batu, mutu tela sali boy. Maintenant na ola kisaka bino ke non, na ola kisabino ka ba indice ya koyeba ke non, bota la siko réalité boye ba siko vérité. Boy aimez vous partager la grande famille s'il vous plaît. Bozolanda la grande famille boti kelanga nani publicité et si la nyonso boki ne peut ko s'abonner na chaîne na biso ya mibale événement eza kaka moko la grande famille bobo sanate toza pe na film na biso o tozotala na Bellevue TV na titre ya Pot film yana eza na mosinzo na kati film yana eza na salité na kati film yana eza na banani à la fin des comptes conseil eza na kati film yana Poutine ayeko dévoiler Poutine ayeko funda ngana ayeko lobake no aende ngapona ngana lobake no aende peza ko funda mibali ya poto ni babima na poto o bayaka kosala na poto et na kini na ba guest house ba vi na bango ndenge et c'est pasaka na ba guest house ayeko bimisa ba vérité na ba guest house ba réalité belé cachée. Tokyo le bapet caché et ça vraiment la vérité où il est caca mais il y a éco dévoiler on a sens mon boyke non babilo kone mi makape liwa pour kindumba ne zo le kana guest house wana pourquoi pas maladie le kawana maladie au penza il y a 4 lettres bozo mon yango botika nga na sala nga show nga ya bien na sala show nga ya bien parce que kota la film oh ya Pot tant que moi si na ki son tant que moi si na bité kindumba za pema Kindumbeza pema hey bozolanda la grande famille siko Gatsby a comment indépendant to comment komona Gatsby na milieu ya ba artiste comédien nyonso et lorsque azalaki na SB azalaki obligé ya kozala na milieu wana nyonso touté malgré que no azalaki na problème naba comédien ou encore naba collègue n'a été. Maintenant pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça la grande famille? Et c'est par rapport à quoi tant bolobara que no Bellevue baby ça théâtre. Mu pécha oyo Mobutu ye oyo. Je crois bon moni vidéo na otikoche la bino. Bakutana ki na Gatsby na soirée gala ya lobby les deux ya Bellevue TV Awards. Les vidéos na batak bozela. Alors je suis avec ma grande sœur. Ma grande sœur, Ursule Péchama Black Life. C'est l'ami de mon petit frère. Oui, l'ami de Scotty. Scotty Mikobi. Moi, je suis pas habitué. Camarade naïf. Donc, moi, allez. Est-ce que mon péché, elle a intérêt à Tikaleki? Parce que mon péché, Azaki n'a un mot à dire et pas Gatsby.
parce que Gatibi aza leki et pas nae, aza camarade leki nae. Comme pour dire que non, mon péché azaki donc elle avait un mot à dire et pas Gatibi. Mais le la réalité en gros et un monde na bango ndenge bande ko kende. Le quoi Gatibi azaki déjà koto. Peut-être Gatibi tango azaki na ngambo ya Mama Loketo. A kendaki, mais il ne savait pas peut-être que non, il y aura des conditions. Et lorsque so kota ki na kati ndeko ko se retrouver avec des conditions. Tout le monde qui place oyo Irsil Pechanga Black Line Mobutu mutatika hydroquinone na défaut a memé lango problème. Atika ki leki ninga sa ki choix nae abi leki akende a continuer ka kuna azaka asala choix ninga sali choix nae a continuer mais un bon jour au beta na namir. Est-ce que botali état d'esprit à Irsil Pechanga? A memé lango problème te. A même un problème té. Mais awa ce qui est que non ngambo mususu wana et non mais ma problème sur les réseaux sociaux et l'inga comme ma maman a problème sur les réseaux sociaux mais Irsil Pechanga a respecté qui choix y aller qui naï vie à réalité à réseaux sociaux vie à que non o ezo le cas sur les réseaux sociaux pour afinga maté atika qui le qui a ça la choix naï et lorsque peut s'imiter moi nazongi pa na bango baoboya ete yango Irsil Pechanga pe ngai mama bebe sina ya ibisa bino awa na be mission na ngaso ibo songi boko mona na lobaki no bomoni Gatibi wana Gatibi aza camarade pire camarade ya leki asuka ya ba Irsil Pechanga mais Irsil Pechanga asalango problème te atia pe Gatibi mal à l'aise te atika Gatibi na choix na ye. Et on comprendra que non, Gatibi tango akotaka na SB, akotaka na SB na arrière-pensée te akoloba que non, akozala mutu moko que non lorsque akozala na kati, il aura des limitations na kati wana. Ake ko découvrir na onde na kati. La grande famille, beau aimer, beau partager. Ce que beau la soirée gala. Soirée gala et bengisi et invité qui Irsil Pechanga et invité qui peut Gatibi. Alors maman nabiso oza Poutine grâce à elle yango bomoni pe que nos familles di bota ya TikTok ne ba organiser qui eloko wana siko soi-disant mopanzi o ya kabola kabatu ya divisa kabatu c'est grâce à elle to moni isusu Gatibi. Malgré que non Gatibi a sous na SBT ou peut-être tout le monde a vidéo wana c'est parce que bakutana qui parce que je ne pense pas que non Irsil Pechanga atambola et puis Irsil Pechanga moi je sais que non elle n'est pas cette dame là ya kokanga kanga n'importe qui na ba artiste et comédien ba photo ba vidéo parce que ngande na mone la ka Irsil Pechanga pardon et moi na aye na makolo na e leki aye pa na e aye sibino leki nanga mwana suka na biso camarade nae nga mama BBC na informa bino c'est par là vous allez vite comprendre que non il a été limité ba limita kaye na ba relation mususu que non na minute ba relation mususu yo za oki kolanda ba relation mususu wana te. Il y a d'autres personnes qui comprennent dans aucun ndenge moko boye oh donc bah tout cas il faut ça mutu moko boye mbendre oh comprendra tout mutu moko boza na ben oza mutu moko boza na limitation à raisonnement no comprendre ngo ndenge mususu c'est grâce il y a Poutine ne ba fan ya Poutine ba organiser qui soirée gala wana ce qui Poutine azaki mutu moko boye que non asangisa ka batute alinga ndima soirée gala wana te na tout aborder muke mama loketo pona 5 ans na ye wana 5 ans na ye wana po asalango ezaki pe obligation moko boyondri bato batelemela que pour elle ne pouvait même pas bomoni mutu mabe ndenge azalaka kobatama ozaki ata na mutu moko boye te ke no ba honorer yo moko kaka odire mutu moko boye obima kaka likolo kwe bu
tala soirée gala ya baninga ndenge eleki. Poutine azaki invité. Ici Péchanga bazaki ba invité. Banani ba papa nani bazaki ba invité. Mais yo bo fêter 5e anniversaire na bino. Donc tout le monde qui a ta mutu moko te ke no ya koloba ke no ngana otelo ba ke no place o no répéter ngo susu place au Vincent Tuluse avanda ki nde fala ki ata papa na yo ata ilombe afanda ou encore ezaki ata moment soki ozaki mutu amayele ezaki moment moko ke no otia na se osola ta o inviter papa na yo loko oza mal accompagné oza mal entouré tala ba retomber na yo. La grande famille, beau aimer, beau partager. Tous ceux sur le cas, pembe. 5e anniversaire na yo. Ozangi kozala na entourage moko boye. O eza entourage moko respectueux. Donc entourage moko terre à terre. Est-ce que bota la soirée gala o eza ki lobby. Otani no ba invité. Ba invité moko bazaki très respectueux. Otali ba tuango o ba responsable o ba invité. Bandeko dans la vie, je vous dis été. Bomoni 5 ans. Ya mama Loketo. Nakaka soirée gala kaka et corriger 5 ans. Soirée gala et corriger 5 ans. Soirée gala, dans le bien soirée gala, il y a Bellevue TV Award et corrigé 5 ans. Est-ce que vous pouvez comprendre? So, Gatsby a se retiré à ta Poutine n'enge zawana. Tochikala komona ni Gatsby na Poutine te. Na moment où yazaki na nani? Na mama Loketo. Mais ezalaki scandale lorsque tout le monde a vidéo ya Gatsby na Poutine. Oyo azo remettre Poutine sac. Mais pour votre information, jour vidéo ane bimaka ezalaka le même jour te. Ezalaki déjà vidéo moko ya kala. Parce que pourquoi les gens tokoma ki agité ya komona Gatsby pembeni ya Bellevue? C'est parce que tu es que non, lorsqu'azaki na ngambo wana, azaki na droit ou encore azaki na nani wana te ya koza pembeni ya Bellevue ou encore pembeni pe ya Ici Péchanga. Indépendance, tcha-tcha. Au moment où nous sommes indépendants, il y a trop d'histoires avec Maman Loketo, je vous dis. Hein. C'est juste parce que, à comme na souka. Sukinga mama bébé se nobi ke non na banda ko ya si boyebi pe na yaka boyebi pe za bien na yaka pour na mama Loketo na boyebi na ochana na c'est parce que tous un événement le 29 tokota jamais na distraction parce que na minute 2025 eza ya biso ngwende wana Poutine asa vandi yango avandi penza ngwende wana c'est Poutine ou asa vandi wana c'est-à-dire tout ça dans temps sous la distraction te filmer promotion koto that's all. Donc bino la minute oyo bo comprendre il faut boza bato moko boya ko vanda ya koloba ke non to silama to sale la ta mutu. Tant où Ici Péchanga à lobby, c'est donc ami, il y a petit frère Nanga, cadet na biso, c'est un message fort. Il y a kolobata zaki ngambuana. C'est comme si moi na bungaki, mais moi na zongi. Mais moi na zaki pe na problème na mamate, azaki na problème na yayate, azaki na problème ni na Ici ni na Bellevue. C'est juste le bâti là qui va au mondelo et pas nani et pas Maman Loketo. Maintenant dis-moi, il y a un moment où maman BBC n'a toujours que non. Lorsque vous voyez bato Maman Loketo bazo bima,
baoya kofinga baoya koloba di n'importe quoi. C'est parce di n'importe quoi et maman loketo azo parvenir ata kopekisa bango te. C'est parce que bayebi faiblesse na ye nyonso tout. Nga na yebi faiblesse ya Poutine te. Na yebi faiblesse ya Poutine te. Na occupe démarrer na bandi koloba biloko moko Poutine a kozwa droit azana droit na ya kozwa penza phone maman bébé ça gangelinga per le bi que non plus jamais avec mon nom hein. Et je m'arrête par là. Pour na yebi pe faiblesse à Poutine te. Mais ça mutu mususu pe ata parce que non o yebi pe faiblesse à mutu ça ba o bana ça neti ba chantage. Ndelo tozo mona sur les réseaux sociaux. Au vandi na mutu yebi pe faiblesse à mutu komi ko ça des chantage. Siko yo nani mama loketo problème na eza ke non a okoka te to ya batu o ba finge ya ke batu presque bango nyonso ba yebi faiblesse na ye. Yango nazo koka lisusu ata ko manager bango te azana akoki koloba te ke no tika parce que débit déjà après sa matière ya ko pe après sa position attaquer lorsque nazo loba boy bande ko na ni nazo ngisa bino bo comprendre le ko na loba la preuve aneke Gatsby to bano ko mona ata na photo na Irsi Pechanga te Gatsby to tikala ko mona na photo na Bellevue te Gatsby to tikala ko mona bango na milieu moko ta ke no ya ba artiste bona Bellevue encore na Mobutu te voire même na ba artiste mosusu pourquoi kakalelo c'est par là vous allez vite comprendre ce qui peut poser ya on va na ba ke no bano ba Gatsby o balinda baza bana moko ke no bino ba kwiti boza batu moko boye ke no bo atakaka bana wana te parce que baza na matière à maman bino na maboko si je peux le dire na ndenge wana bota la linda ndenge a retrouver sourire ne longi na ye mwana batalinga ke no kokufa kuna na Lubumbashi soki na Kolwezi soki na Likasi soki wapi na bino batona boke ko finga linda na ba commentaire soit disant qu'elle est ingrate et ça quand juste parce que vous abatu bino nde bozo abatu moko bozo réfléchir te bo saleli campagne ya mabe ke no partout bazwa été carrière na ye ebeba mais nzambe wana aye ko tombola ye bokomi ko benga isusu ingrate siko bino bozo abatu ndenge nini. Comment est-ce que bino bozanga moya ko sala ta semblant na ba vie na bino soirée gala o ya Bellevue TV awadi pesi bino vertige hein ba corriger bino hein bomoni façon ba vivre na batu dans la vie talaka entourage c'est tout ce que sokomi na ba level moko talaka entourage yo kanisi ke no soki Bellevue wana Poutine nenga zalaki wana ata Irsi Pechanga wana ndingo moni wana atalaka makambo ya Poutine nenge zalaka abi o kuluna a invité alinga kende atali déjà que notre travail na ezalaka déjà bien comme pour dire que nous peut-être quand une invitation tant qu'on atali ka invitation il n'a peine il faut na kin et contacta pet tant que papa masu mwana nyonso bandima ki kokende za poani yebisanga sikoyo neti na 5e anniversaire wana bokenda ki bino baba kwiti bon supposons que no bo inviter ki pe papa Ngalufa papa Masumu na papa nani balinga ba vanda wapi balinga ba enjoy wapi respect ngoza wapi bota loenge boza ki nango respect ngoza wapi boza ki peza lokwa ba kuluna no ba nyama na kati ya zamba respect ngoza wapi ya ba papa mikolo wana bo comprendre bo komi na niveau place ngana za il y a toujours une très grande différence entre Poutine na o mama loketo po place obino bolinga ko komitia boza wana tena boko même pas na cheville mawelisa bobandaka ko bambana na se ti boko mikitisa même la parole de Dieu nous dit ça nzamba tombola ka mutu ami tombola ka yemo côté nzamba atombola ka mutu ami kitisi nde yesu kwa tomboli lokwa bino bolinga ka komitombola bino moko bobando pola kaka tinati aimez partager la grande famille tout solo là bota niveau
Gatsby peut-être tant à se retrouver qui peut-être dans ma colonne, dans ma boko peut-être ya nani, ya Mama Loketo. Azaki n'a rien pensé te ya kolobakeno a konuirie ya kolobakeno ko sululana ba oyote ko sululana ba oyote ko nyata place oyote ko sala boyete ayeba ki angote parce que atanga isoki nazo musala ba conditionner nga ba biloko a bongo non lobaka keno ba artiste ngo ne ba koma ba hypocrite. Mais je ne pense pas que non mutu atana ba maison ngo ya banganga tango zo kindi na ba maison ngo ba ko peso ba moko condition te ya mbala moko ba ko flatter na nuyoti au quotidien na kati ya ndako yango nganga pa ba flatter yo pa après ce qu'on dit ba komi peso ba condition moko oyo moko banjo lekilo mutu zo banjo simba mutu binzambe na côté la ki awa nini ndiza bakaya ba Gatsby na ba Linda. Mais le quoi nzamba tikali nzambe balobi notre Dieu c'est un Dieu miséricorde. Bo sambo mais na otombola bino kala place ba osambo sabino c'est là où on a na kotombola bino. La preuve est que bota la Linda juste film moko kaka il y a deux sœurs rivales film na totala kango film na etale maki na babiso ba mama bébé so monoko soupu ndenge to yaki awa elo kango tozela ki ye sambilanga film na beta ki ba vie moko pas comme possible parce que tozela kango penza na biso na batu ya libanda na bango baliza bakwiti tozaki belé wana elo kwango tozela c'est-à-dire que non il y a rien de tricage. Ngai na kumisika nzambe ya komona Linda ndenge elongine ezongi ya komona Gatsby kebe elongina ye ezongi bakomi bien ya koloba keno bazana bango ba indépendant ya keno awa eloko moko emonani keno peut-être cérémonie moko boy ba artiste baza bakokende kuna full of donc free of mind ba okende sans arrêt baba kena bango bien sans problème akoloba keno to kende kuna ya kobatama o moyen na kende kuna ezate pona nini pona boye. La grande famille, beau aimer, beau partager. Alors, je suis avec ma grande sœur. Je suis avec mon petit frère. Ma grande sœur, Ursule Péchama Black Life. C'est l'ami de mon petit frère. Oui, l'ami de Scotty. Scotty Mikobi. Moi, je suis pas camarade naïf. Donc, moi, allez. Donc, aboma relation, abomé la paix, batou ba relation. Il y a un virus. Il y a une relation dans moko et puis abebi c'est la paix bato mususu ba relation. Tala niveau ya semence. Yo moko na nozo boma relation na bato oza na bango zo bomela ka pe bango ba relation. Tozawa. Chance pe kaka bana ngo baza bana moko bazo ba éducation. Ya keno na moment ngo wana ba finga na bango te baza kwa ba mami wata o te ba mami wata o ba kotelinga na tozao situnga mama BBC atelinga na kaka te ye a continuer kaka keno azala ka kuna tango ko yindela façon na ko matisa e miniature kwa na zata na temps ya ko matisa miniature te I don't have that time for pour qu'il y ait une politesse on a zanango bano. Ce qui est moi moko mayele, il fallait adopter comportement ou encore sagesse ya nani ya Gatsby na Linda parce que bana o mi balé na moment o bazala pembeni ya Mama Loketo ba fingate ba tout la mutu bordirité ba kenda nango kitoko et après sorti na bango basala ni ba émission ya droit de réponse ni ba ya corrélater histoire soki nini ni tilelo to mona mutu moko te asali sortie médiatique ya koloba keno emataki kitaki Gatsby angani ba yambiye a jouer kaka na sagesse a jouer kaka na état d'esprit ya koboma moto mais bato bazanga mayele baluki balobi keno aosinga pardon sikonga na mituna na lobi keno soki siko a échappaka aloba keno non naboyi nani question wana inga o memeli kaka problème mais à jouer na sagesse à koloba keno
asanzola nano ata mama ngo na plateau pona ko laver kaka image ya bato balobi ke non na loba kaka bolamu na parce que aza mutu pe tokyo loba te ke non aza na bolamu na ye aza na bolamu na ye mais bomatisa ye miniature parce que tant bomatisa ka bato miniature moko bomatisa ka bato na mona ka bato ne bato tosala ka ba analyse awa c'est malheureux. C'est malheureux. Bref, Bellevue TV Award où ezaki soirée à lobby soirée gala. Irsil Péchang Azala qui bon qui remettra qui paie trophée l'artiste vidéo na ye oyo na Gatsby na loba ngo déjà que non Gatsby azalaka les camarades ya leki Irsil donc il y a que non les qui nae penza camarade c'est-à-dire Irsil ndenge azana kotinda Gatsby sala boy Gatsby pe aula le pana ba kaka ndenge nani mama loketo bazalaka na Irsil Péchanga nde bongo. Alors lorsque vous avez un message c'est pour vous dire que Irsil Péchanga a lakisi état d'esprit na ye akoloba ke non ata ndenge leki akenda wana totala na biso toloba elo côté mais leki ye moko nda yebi peut-être ba pekisa kae. Bref, je crois na kangi ya koloba isusu ezate o na koloba na o na kobakisa ezaka ke non événement na biso ya le 29. Toyaka pambate pona bela Bellevue Kandi la patronne. Toyaka pambate mama sokoma silence. Azokoma bela production afula talate Bellevue Kandi afula talate nabomi mutu la poutine de l'écriture congolaise. Bella silence mama Bellevue azokoma bella nabomi mutu pona Bellevue Kandi poma mutu Maria Longondo nabomi mutu Maria Longondo kuna buzobele kakate na famille bota buzoba yaya ele kakate Marie-Jeanne Bololé nzoto misuni benga mama allo bella la poutine body basango ya le 29 ego yinda mama nabomi mutu pona Bellevue Kandi yo le voilà kanza teta oeza dipine ba charge bazoka yo nayoka sango bella Bellevue Kandi la patronne nayoka sango Amoureux de l'art, le rendez-vous c'est 29 mars avec Bellard Bellevue pour le compte du 7e anniversaire de sa chaîne YouTube. Vous qui aimez ces scénarios, vous qui aimez ces chefs-d'œuvre, vous qui soutenez bien sûr la famille Lebota, soyez vraiment au rendez-vous pour honorer et donner de la force, mais surtout de l'amour à Bellevue Kandi. Merci à vous et soyez les bienvenus. Plus la grande famille, jour J-26. Jour J-26. Dans le bas qui vous supporter nga. Parce que événement oyo, les événements moko boye, il faut tout réussir. Vous t'as la soirée gala déjà et réussir. Soirée gala et réussir. Autant dans l'organisation déjà waouh. Organisation déjà waouh. Ce que événement ou les événements moko boye que non entre les $10. Na ba place normale quoi. Na VIP les autres qui na $30. Ou ça sommeli ba orphelin mi balé bo ba kisa bandeko. Nazo continuer ya koloba famille Libota. Bisonde il faut tourner sa place wana avant ba inviter ba ya koya ba inviter bango ba ko compléter kaka mais ba kuta biso mobondo wana bino wana bozo benga bozo komela kanga mama BBC na moni kuna soki pendenge nini pona nini ezokende kuna. Moi je vous ai déjà écrit soki bolingi boba je vous ai déjà dit ici
Ce qui est message là après les 29 parce que là je suis concentré dans ma promotion à les 29. Alors ba message na bino nyonso wana ya bomoni kuna emataki kitaki bolukanga après les 29 parce que là je suis concentré dans les 29. Oh bino bozomona kuna soki nini yango bozomona nga pe nazoyeba nanga te soki bozomona nini nga na oyeba nanga biloko bomona kuna te na mona kande boyela nga na ba privé. Alors please l'état on a eu OK kotala kuna soki omoni nini ane sali opasi oyepa mama BBC c'est l'état OK otala ta na tiroir na olobi na za na 20 € mama BBC na ngina tindela des orphelins baki ne kokota na nani na showbiz pour un événement na biso. Alors arrêtez un peu ya bêtise nyonso bokomona sur les réseaux sociaux. Eh boye kuna botika nanu o ayebi que non aza famille Libota. Lorsqu'on s'appelle famille Libota, c'est-à-dire que non on est là pour na belle vie. Toza na kaka pour na belle vie. Neti na ta on a na belle vie na na famille Libota, c'est-à-dire que non naza wana pour na belle vie à part belle vie naza iso pour na nani. So nami bengi pécha lover, c'est-à-dire que non je suis là na lingi mu pécha. Bino, comment est-ce que vous vous emportez na bamaka moko mususu o bozo mona sur les réseaux sociaux et emporter bino et puis bobanjo memango bobanjo la tango bozo bosana que nous avons un dont on a événement moko boye ya munene makasi oyo il faut pas échouer. On a beaucoup de distraction. Tout ça ce sont des distractions et ça va distraction. Bon focus. Beaucoup sauter avant diable était. Comment est-ce que diable a sauté bino avant vous? Ah mais bino ba sautisme ko sur les réseaux sociaux pour na abungisa bino kaka. Bref, c'était au moins ça la grande famille et félicitations sur la famille Libota à TikTok pour un événement na bango basala qui a Bellevue TV Award et organisation na bango ya soirée gala qui vraiment très bien. Félicitations na bango. Vraiment courage, nous allons continuer à rebâtir la bino mayele et famille Libota lelo tout ça na 12e épisode tout la na Bellevue TV na titre ya porte tout que la salito ezoleka kuna total la sort ya Poutine kozala ndenge nini et voilà quoi. Aba komi kosona na mama ani oya za semeki nae daeli pe na minute oyo ba pekisi ko sur la libanda il faut sur la phone kaka na kati ya ndako et wow. Alors la famille, je vous aime beaucoup. Beaucoup de s'abonner à la chaîne Nabiso Péasika. Bisous, babon de Biasmen. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.